Magiese, yene femme africaine. Vérité Magiese, yene mama sociale. Vérité Magiese, yene stress. Invité Nabiso à VMA TV. Shalom papa. Shalom maman Vérité Magiese, une femme forte, une servante de Dieu. Image peu communication et la makasi dans le contexte de l'église corps du Christ. Merci beaucoup. Amen. Vraiment Jésus-Christ gagne toujours. Famille ya prophète Tomboka na parti ya poto ba bengi nga ba finga ba bengi nsingi ba bengi mwasi nsingi ba ibi makamona na mwasi nete baza ba innocent muta sale biso ngona nzuzi ngayo na zoloba aza victime ana pota moko ezana mobeso ça fait 25 ans les amis ba keko yokana et futo boto l'église ko maya biso bazongi les prophètes Messi ba keko corrompre allez ba pesi bango mikana ipepene tana yo ko pa nzuna mutu na ngai pete na zu téléphone na ba ko menacer tous na téléphone na ndenge mona fingi na tomboke lokola ndio ande azoko enregistrer mo wana ero na pilate na komo yansi oh la nzuzi azu yango akeo posa prophète passer lona malobi ba sali complot na archive il faut ba boyo lokola ero na conseil na ngana zo pesa na po wana eza que pasteur Didier Ayamba qui ne conseille pardon papa. Voilà. Papa. Voilà. Apôtre Libisa. Papa Zaka papa. Motif on a la l'Assemblée nationale. Ok, merci beaucoup na régie. Vous balancez les biseaux images. Il y a notre papa, le docteur Lunama Alberto, autre madi coach. Oyo azalaki na Assemblée nationale ndenge bayamba qui est 1 heure du temps et audience, ce n'est pas facile. Et puis ça mina mutunyo sauté et ça vraiment likambo et kamusaki Angola Mobimba. Il y a audience, il y a docteur Lunama pour balancer les biseaux images wana à suivre. Deu em audiência, na manhã desta terça-feira, o presidente da organização não-governamental Alcopa, com quem abordou assuntos ligados à situação socioeconômica do país, com realce para o fenômeno religioso. Na audiência, que durou pouco menos de 1 hora, a ação de luta contra a pobreza mostrou-se preocupada com a pobreza espiritual de muitos. Voilà, shalom, shalom à tous les chrétiens du monde. Batonion Sotolingaka, notre sauveur, notre leader, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, Nzamba Solo Peabomoy. C'est votre humble présentatrice, Maman Vérité Magiese, Niki, la polyvalente. Autrement dit, 4 fois Maman Bakopé Santambe raison. Dieu n'a pas tort. Mbote, Bation Sobosaliko, et sans oublier Bondi, Abou à terre de Bonoïte. Et zo dépendre nata oyo okolandela Maman Vérité Magiese Niki. Tout ça a nata mama toye wana to solo na notre papa oyo azalin parmi ba père. Il y a église de réveil en Angola, le docteur Lunama Alberto autrement dit coach. Tout ça émission na biso ya 100% bonzambe toye poto solo na papa. Par rapport il y a ba rumeur o ezoleka na ba makambo mso ezolo ba manamboka o ezo toucher corps du Christ to solana papa makambo eza ebele actualité il y a notre papa l'archevêque Liziba Yamampia oyo bauti honoré na corps du Christ nyonso ya Congo RDC vraiment d'actualité sujet to kolobela eza ebele. Là, j'en profite à saluer mon papa, le bishop Johannes Diego Bedel Lukao, en direct de Belgique. La grosse salutation, papa. Penabo sanité mbote mingi na mbuta machaka dombila cheval. En direct de français, Bambote Belé, Ricardo, Mofinuko Équateur, papa na Ricardi, Omotema ya Fanny Nifa. Wana baza ba partenaire avec Market TV, Bambote Belé. Nasima caméra Josué Tokutanina papa Lunama Alberto coach.
Merci beaucoup na téléspectateurs et téléspectatrices nyonso oyo bomesana kolanda émission na biso ya 100% bonzambe oyo etambolaka na niveau international sur tous les 5 continents en Amérique, na Asie, na Océanie, Afrique, Europe. Vraiment batu nyonso bazaka on a bien disposé pour na kolanda émission 100% bonzambe. Tolobi kuna tozo célébrer à l'Éternel Dieu des armées. Zamba solo pe ya bomoi. Zambo ya kota kamakambo bato apesa sa solution. Le Dieu qui dit les mots et la chose s'accomplisse. Hier on a célébrer l'homme de 33 ans et les rejetons et la postérité de David. Merci beaucoup. Toza déjà na invité na biso ya 100% bonzambe. Ndenge na uti koyebisa bino toza na notre papa, l'un parmi ba père, il y a église de réveil na kati ya Angola, le docteur Lunama Alberto, autrement dit coach. Yende tozana ye, tozana ba sujet oyo toko parler lelo, surtout que sujet de base oyo evandisi biso eza pona événement na biso le sujet actuel oyo ya makambo minene makasi oyo uti koleka samedi na Congo RDC na kati ya mboka na biso sur les investitures évêque Iziba Yamampia. Yango likambo papa abengi micro ya Vemake alobela activité monene o eleki na Congo ezalaika na Congo te tomoni ba délégation euti ba pays na ba pays ezalaki na Congo RDC pour na ko célébrer manifestation o eleki samedi. Sans plus tarder, wana nazo saluer déjà notre papa invité na biso ya Vema TV. Shalom papa. Shalom maman vérité Makese, une femme forte, une servante de Dieu. Oazo sala que image peu communication et la makasi dans le contexte de l'église corps du Christ. Merci beaucoup. Amen. Vraiment Jésus-Christ gagne toujours. Papa, ma selon na biso toye awa eza tellement ébélé à point où toko traiter lelo eza ba point moko oyo batu bazo benga bazoloba ebele balobi mama vérité comme si ozolala eza makambo minene ezoleka na kati ya corps du Christ mais bozolobela ngo te tozoyokani sina soki nalobi mama vérité koluka papa non eza papa ndaluki Vemake production po amona ke akoko tikala kimia te il faut alobela événement oyo papa boni santé na yo moko na santé ya Tirano Bobiba santé eza bien nkolo azobate la biso azali Mosungi Nabiso. Amen. Vous allez compter par sa grâce parmi les vivants. Amen. Bible dit l'homme n'est pas maître de son souffle de vie pour le retenir. Ok. Surtout dans la bombe, ezate to l'équipe ba kufaki, to l'équipe ba zana ba hôpital ba prison, mais tout est grâce. Tout ça malam, communauté Tirano eza malam, organisation à lutte contre la pauvreté Alcop eza malam et école internationale d'évangélisation eza malam. Ok, gloire au Seigneur, papa Tolobe l'union soana, maman vérité à lobby aye kokutana docteur Lunama Alberto autrement dit coach, présentation na yo moko na ba fidèle lien so pe ba nzambe nyonso bazolanda biso et kozala mieux. Ok, nazala pena na difficulté makasi ya komisa la présentation, mais ce que je peux dire en résumé c'est que nazali docteur Alberto Lunama, nazali docteur PAGD qui a théologie, nazali président ya communauté des églises pentecostales Tirano en Angola, nazali président ya organisation Alcop à la lutte contre la pauvreté en Angola, donc nazali programme partenaire à l'État, nazali directeur ya école internationale d'évangélisation en Angola et nazali moko na ba oyo nzamba salaka grâce na mboka tozala lokola batata pour na église de réveil. Oui. Merci beaucoup papa. Ba titre ebele nyonso wana on se divisera ndenge nini. O kabola batano ndenge nini. C'est un problème d'organisation. Parce que ba titre wana éléquité ba baza par exemple président. Imagine muta président ya mboka. Oui. Atam sa ndenge nini. C'est un problème ya planification et organisation et nyonso surtout compter sur la grâce de Dieu. Ok, mais aux en collaborateurs, Saint-Tiro, collaborer par rapport à la vision. Oui, moi je suis responsable, il y a 3 institutions. Oui. Responsable, il y a une communauté des églises, la communauté pentecostale Tirane, qui a beaucoup des églises. Oui. C'est toute une organisation, il y a toute une structure pour Nango. Et ça, la direction Nango. Dans un responsable, il y a école internationale d'évangélisation, qui est une école qui existe depuis
1985. Cette école est allée dans 10 pays d'Afrique. Cette école est allée dans 30 pays du monde. Et c'est cette école aussi qui a créé l'ECC, l'Église du Christ au Congo. Et cette école, la direction est aux États-Unis. Et pas Nabiso, ça fait 26 ans que cette école existe. Et nous avons déjà formé une école internationale en Angola, plus de 500 pasteurs. Donc la plupart des pasteurs, majorité, ils ont anciens étudiants Nabiso. Et direction régionale Nabiso, ils ont coordonné l'église Afrique, ils ont à Kinshasa. Ils ont coordonné le révérend El Nathan. Et puis conseiller Nabiso et Afrique. Ils allaient Monseigneur Nyamoke, vice-président et SCC. Voilà à peu près. Et puis, troisième organisation, ils allaient Action pour la lutte contre la pauvreté. Ils ont ONG, ils ont directement lié avec le pouvoir. Ils allaient programme vraiment proche à pouvoir. Et cette structure aussi, il y a toute une organisation. C'est-à-dire que les trois institutions que nous avons, chaque institution a un organigramme, a une direction. Ok, et ça, c'est un sujet qui a été mais Tozo, le bango ka passant, wana école et bandit coexister depuis quelle année? Ça fait 26 ans que l'école existe. Wow. Donc l'école existe, ça fait 26 ans. Et c'est l'une des écoles en Angola où ils allaient officiellement reconnus dans l'État. Ils allaient dans Diar Nango, personnalité civile. Ils allaient inscrits dans le ministère de la Culture, dans l'Institut national pour les affaires religieuses et l'art. Donc c'est l'une des écoles officiellement reconnues et ça fait 26 ans. Mais papa, Tozo, le gouvernement n'a pas Angola a sauté l'église, au baza illégal, ba pasteur balingi kotangate, baza ba diplômé en théologique. Si on dit bazo kanga l'église wana, namoni bato bazo tanga ba basal nzambe ou serviteur bazo tanga panayo. Ba diplôme soit ba brevet bazo zwa wana eza légal ba église na bango e cause la déranger te na niveau du gouvernement. Ndenge na wodi koloba que l'école est officiellement reconnue dans l'État. Ils sont reconnus dans l'État, dans le ministère de la Culture, dans l'INAR, ils sont à Diar. Vous avez remarqué, il y a quelques jours passés, je crois que les gars qui ont une chaîne sur la télévision Yamboka, la télévision nationale, la radio nationale, le journal, j'ai été reçu dans l'Assemblée nationale. J'ai été reçu dans l'Assemblée nationale, ben image Ezali. Je crois que Ezali pour l'Axango. Qu'est-ce que je suis allé faire dans l'Assemblée nationale? J'ai été reçu en audience pour Namakamouana. Parce qu'il y a eu un groupe de pasteurs, il y a une communauté, un chef religieux, parce que Yesu ils allaient un chef religieux. Alors, ils ont monté un complot pour que étouffer, combattre l'église de réveil. Bandakala, c'est un combat depuis longtemps. Tentative pour influencer l'État, pour l'État à Kangabébi de réveil. Je crois que plusieurs fois on a la télévision et je suis le nuque de cabine à l'État pour défendre les Kamana. Alors cette fois-ci, ça le complot moko pour tenter que bimisa loi. Loi n'est pas que motopoise à la pasteur et fois à la licence na théologie. Loi n'est pas que l'église nyoso oyo ezali na bâtiment na ngote faut battre. Alors j'ai sollicité l'audience dans l'Assemblée nationale. Alors Nazara qui na audience moi il y a 1 heure du temps. Pour nous poser à l'Assemblée nationale quelques questions. Première question à poser qui est que pourquoi Bino Bozo juger que chaque pasteur est face à la licence? Et ça n'a versé ni. Vraiment. Et ça wap. C'est vrai que la Bible exige une bonne formation pour un pasteur. Parce que pour devenir ministre de Dieu, il y a 3 étapes. Il y a l'appel, il y a la formation et il y a la confirmation. Donc, nous comme ministre de Dieu, c'est l'étape l'appel de Dieu, la formation et la consacration ou la confirmation. Voilà. Et ce que tu veux étudier, paramètre, le modèle c'est Paul. Paul a reçu l'appel. Nous avons Acte chapitre 9, sur le chemin de Damas. Après Acte chapitre 9, Paul a passé dans l'étape de la formation. Dieu a mis sur le chemin de Paul certaines personnes pour nous encadrer. La première personne, c'était Barnabas. Il a utilisé Barnabas comme mentor, encadreur de Paul. C'est Barnabas qui a pris Paul pour introduire
et pas l'apôtre. Parce que l'apôtre, mais Barnabas a introduit Paul comme mentor. Alors nous sommes dans Acte chapitre 10. Paul a tiré la bango à communiquer pas l'apôtre quand acte 9 a fait la bango na formation acte 10, acte 11, acte 12. Maintenant quand nous arrivons à acte 13, Bible le dit, pendant que les apôtres servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Vous allez remarquer que le même Barnabas qui était mentor a comme collègue un appel et un ministère. Parce que nous avons deux appels. Nous avons deux appels. Nous avons l'appel au salut et nous avons l'appel au ministère. Maintenant, le problème c'est quoi? Les gens prennent l'appel au salut à commission au ministère. Vraiment. Parce que l'appel au Paul a joué dans Damas, c'était l'appel pour son salut. Parce que dans le domaine du salut, dans le domaine de la vie éternelle, nous avons deux dimensions. Nous avons la dimension de mon salut personnel et nous avons la dimension de service. Bravo. Parce que Nzambe a deux livres. Il a le livre de vie et il a le livre de souvenirs. Alors, toutefois, dans les deux appels, appel au salut pour abonder mon thème et appel au ministère. Et Paul a joué les deux appels là. A joué appel au salut dans acte 9, maintenant à fin dans acte 9, acte 10, acte 11, acte 12 dans ma colbantoma, na formation et tant à comme dans acte 13, a eu deuxième appel, l'appel au ministère. Pendant que les apôtres servaient Dieu et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et Bible dit, après avoir prié et jeûné, va imposer Maboko et Batik Bango Bakei. Bakena Barnabas. Alors, ils ont travaillé 14 années. Et Rwanda a un confirmé ministre de Dieu. A un prédicateur laïque. Azan confirmé ministre. À travers 14 années, il a implanté presque la plupart des églises du Nouveau Testament. Il a vu le troisième ciel. Il a opéré les miracles. Mais ce que comme dans Galates chapitre 2, Bible le dit, Paul le dit, 14 ans après, il y a un ministère. Il a reçu la recommandation de Dieu pour monter à Jérusalem. Monter, aller faire quoi? Jérusalem est ici à qui appelle le ministère. Maintenant, à travers 14 années, mais le Seigneur a recommandé de Yazon à quelqu'un qui a la tourisme, à quelqu'un qui a técaté, à quelqu'un qui a sommaté, mais à quelqu'un qui a coûté un bateau, au près de Bango, à Zoaki ministère. Bible dit que à quelqu'un qui a Bango, mais à l'objet que à Sololi en particulier, n'a pas Bango, colonnes. Qui sont ces colonnes-là? Les plus considérées, Pierre, Jean et Jacques. En particulier parce que nous avons désapprouvé. Bible dans Galates 2, verset 10, Paul a dit, ayant reconnu la grâce, le ministère que Dieu m'a donné, Pierre, Jean et Jacques va passer message. C'est maintenant qu'il va devenir ministre. Ok, merci beaucoup. Namoni papa développement l'équipe Makasi. Tous un sujet vous sous mais Saint-Esprit mais Mimi sommet roso. C'est important les camarades. C'est important. Ce que papa alors l'Assemblée nationale. Maintenant na toute une question, pourquoi vous avez jugé quand licenciature? Un gars dans un diplôme PhD docteur, ils ont top. Ils ont licence, ils ont assez. Yami Balé, est-ce que le président de sa parti politique, le ministre de le général de la licence? Pourquoi seulement l'église? Alors, ils ont compris que c'était une manœuvre, il y a un chef religieux. Et je bénis Dieu parce que ce programme-là a été annulé. Amen. Et voilà le motif pour l'Assemblée nationale. Ok, merci beaucoup, na régie. Vous balancez les bisous images. Il y a notre papa, le docteur Lunama Alberto, autrement dit coach. Oyo Azalaki na Assemblée nationale, Ndenge Bayamba qui est 1 heure du temps et audience. Ce n'est pas facile. Et Pesamina Moutunio sauté. Et ça vraiment, Likambo et Kamusaki, Angola Mobimba. Il y a audience, il y a docteur Lunama pour balancer les bisous images à suivre. Em audiência, na manhã desta terça-feira, o presidente da organização não-governamental Alcopa, com quem abordou assuntos ligados à situação socioeconômica do país, com realce para o fenômeno religioso. Na audiência, que durou pouco menos de 1 hora, a ação de luta contra a pobreza mostrou-se preocupada com a pobreza espiritual de muitos cidadãos que, ao invés de alavancar o país, contribuem para a destruição do patrimônio público. O que nos trouxe na Assembleia Nacional é para apresentar 3 pontos. O primeiro ponto era sobre a situação das igrejas.
a situação das igrejas, há uma lei que saiu que diz que todos os pastores devem ter a licenciatura. Eu sou doutor PhD da teologia, sou professor da teologia há mais de 30 anos. Essa lei não é conforme com a Bíblia. A Bíblia exige uma boa formação teológica, pastoral, mas não só a licenciatura. Para terminar, era para a importância da conservação da paz. Essa paz que foi conquistada pela a graça de Deus e pelo sangue dos angolanos. Alberto Lunama, presidente da referida ONG, disse, por outro lado, que apresentou algumas sugestões para a mudança do atual quadro que passam necessariamente por campanhas de conscientização com vista à mudança de mentalidade. A organização não-governamental Ação para a Luta contra a Pobreza em Angola, instituição nacional vocacionada em liderança e estratégia, reconheceu ainda as ações do Executivo tendentes a melhoria do país. Esse executivo é 99% formado do jovem e das mulheres. É a mudança total. A luta contra a corrupção, para nós, é o ponto essencial desse executivo. Porque não é fácil, eu passei toda a minha vida fora do país, na França, não é fácil de ver um presidente africano a falar da luta contra a corrupção, a luta contra a mudança de mentalidade. Esse é o ponto positivo. Há muitas realizações. Fundada em 2007, a Alcopa tem como objeto social lutar contra a pobreza mental, moral, cívica, espiritual e material através da mudança de mentalidade. Merci beaucoup, Nabande Konyoso Obolandi. Audience à notre papa, le docteur Alberto Lunama, autrement dit coach. Merci beaucoup, papa. Nakansa Batubalandi pour télévision et radio. Baroyora, Lobine Kakame, image Yangwana, Bissonio Soto Landa, vraiment, Ezakelo Romo Yamalamu. Mon pepe wana vawana en tout cas et boujaki Angola mobimba de kabinda kunene ngana yebi quelques églises où ezaki ya kokanga mabakanga ki vraiment même en diagonale ngeza l'église moko pe wana bakanga kango donc mon pepo eleki et senga kaka tata moko atelema affronter milliers to kimia ekota to sambela na kimia. Merci beaucoup papa to continue sujet na biso. Oui, Vandi Selviso Lelo. Le premier sujet, c'est l'investiture de notre papa, l'archevêque Ijiba Yamampia. Ce nazo se souvenir na kombo wana ya papa, aza papa to utine musika. Aza moko ya ba papa oya contribué mingi na corps du Christ ya Congo RDC ya Kinshasa. Aza papa oyo a contribué tonga nazo se souvenir nazaka mwana mukie papa zaka parmi ba professeur batangi sara biso na epa ya papa Futi Luemba toye kotanga na lisala des années 92 papa zaka parmi ba professeur batangi sara biso na lisala toke papa Rigobert na mona ye lisusu wana donc aza papa moko tulandi yango tomoni ba délégation et outi na ba mboka ebele bazalaki wana pona ko célébrer manifestation wana o ilekaki mkola samedi. Monsieur Tolandeli makambu ya kiti ya bokonzi wana comme étant père oazo mérité pouvoir na corps du Christ ya Congo RDC tomoni euti musika ngana kokolobela ngo te mais na kokobeta lisolo nango mwa muke papa ndaza mieux placé pona kolobela ngo pouvoir wana ezalaka epai ya papa Albert Kakienza elongwe pa na ye tomoni ekomi pa papa Dodo Kamba tomoni pa papa Dodo Kamba lista même donc ye moka azalaka surpris ekomi epai ya fils ya mama au couple Olangi elongwe kuna lelo tomoni ekomi epai ya papa Ijiba Yamampia. Papa nini okolobela biso par rapport à CGO. Merci beaucoup maman Vérité Makiese. C'est avec un cœur plein de joie émotion dans les amonènes. Oui. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 19 à 22, Bible nous dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit.
Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit Dieu, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Amen. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, Amen. qui renverse et qui établit le roi, et qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. La Bible dit que le secret du songe, notre roi, l'autre qui, secret dans notre roi, l'autre qui, notre, abosani notre ango. Il faut montrer au hasard la dimension surnaturelle, il y a que ça la deux choses. Première chose, à rappeler notre, et deuxième chose, à l'immoler la yendo. C'est deux choses différentes. Oui. Maintenant, Daniel, il astrologue, il magicien, il cogité. Alors, Daniel a demandé, et Nabutu, le secret a été révélé à Daniel. Mais écoutez ce que Daniel dit. Daniel dit, béni soit Dieu d'éternité en éternité. Lui, il est le maître des temps et des circonstances. Yes. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la divinité de Dieu, Dieu ne fonctionne qu'avec deux éléments. Le premier élément s'appelle temps, deuxième élément, circonstance. Donc, en dehors des temps et des circonstances, il n'y a pas le fonctionnement de Dieu. Okay. Dieu fonctionne dans le temps et Dieu fonctionne dans les circonstances. Et quand la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances, ça veut dire que nous a mené à créer, non seulement créer, mais à contrôler. Il fait deux choses. Il crée et il contrôle les temps et les circonstances. Parce qu'il y a un maître. Amen. Voilà ici qu'entretien Nabiso, mission Nabiso Fandi. Oui. Et je bénis Dieu. Nzambe à Daniel Wana. Makambo et Salami na RDC, c'est vraiment Dieu. C'est prophétique et c'est sérieux. Ok. Bato oyo bazana intelligence. Bato bazana lecture de la signe du temps. Ils vont comprendre cette émission que je fais. Oui. Parce que ce qui vient de se passer là, un, c'est prophétique. Deux, c'est spirituel. Et trois, c'est la délivrance de la RDC. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous voyez, RDC, c'est un pays prophétique. Amen. La RDC se trouve dans la Bible. La Bible dit un pays entrecoupé par le fleuve. Un pays moko et katana, fleuve à katikata. Ça, c'est la RDC. Okay. La RDC, c'est une réserve mondiale. Amen. La RDC, c'est la deuxième nation au monde, après les États-Unis, qui a beaucoup de médias chrétiens. La chaîne de médias chrétiens dans le monde, après les États-Unis, c'est la RDC. La RDC, c'est le seul pays en Afrique où on a dans 9 pays frontaliers. Oui. La RDC, c'est le premier pays au monde qui est une réserve. Il y a ressources naturelles. Hasard réserve. C'est-à-dire que la réserve de des ressources naturelles est la RDC. La RDC a une forme de revolver. Oui. C'est-à-dire que contrôle les moukili dans la RDC. La RDC, et l'Angola, c'est le seul deux pays au monde qui a la côte frontalière la plus longue. Dans le monde entier, deux pays ont la frontière à Molaï que les RDC. Congo, Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus proches du monde. Oui. La RDC a des particularités. La RDC a Zanaba eau pure. RDC, la forêt équatoriale, c'est la deuxième forêt après Amazon, qui est une solution pour le réchauffement climatique. Amen. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a la guerre à RDC. Les gens ne comprennent pas pourquoi la guerre de la RDC ne termine pas. C'est juste comme Jésus-Christ. Il n'y a pas un problème. Mais pourquoi quand Jésus est mort, est né, et de deux fois, c'est parce qu'il y a une étoile prophétique. Il y a quelque chose. La RDC a une particularité. Cette nation-là est une nation qui appartient à Dieu. Alors, ce qui s'est fait hier avec l'investiture de l'archevêque général président, Évariste Ejipayamampa, que je salue, je te salue mon frère, je te salue. Je vais parler quelque chose sur cet homme. Oui. Je le salue. C'est prophétique. Pour moi, c'est le deuxième acte prophétique trop fort qu'on ait sur la RDC.
Papa, pardon, papa Nakatio Malobate, au PC, qualificatif nyonso ya malamu pour notre pays RDC, ezakara par rapport ya événement où il y a pas vraiment pia. Na lina chuté wana. Il faut la bande qu'on a pas chuté qu'on le batteur les gars qui est prophétique. Ils allaient sérieux. C'est le deuxième grand événement important. Le premier est Zalakinine. Quand l'actuel président est entré au pouvoir, Aktia Salaki, il a dédié la nation à Dieu. Ça, c'était le premier acte fort. Il a dédié, je le salue. Je salue son excellent monsieur le président, chef de l'État. Il y a un temps passé, j'ai passé une bonne partie à vie en cheval entre Paris et l'Afrique. 10 ans, j'étais en Europe. Alors, je vivais entre Paris et l'Afrique. Un jour, j'étais à Luanda et je dois rentrer sur Paris. Alors, avion, on a Zalaki Sabena. La Mati Sabena, comme les avions belges, on était obligé de photo-chuter dans Kinshasa. C'est ça la transit. Donc, comme Kinshasa, on a la fenêtre, on a la zone là, passager, j'ai vu un grand monsieur à Zokota. Na saki na yazo bena so kota na zo tala na moni loko kama dossier na zaki ici a tellement juste ça na yache a tout le bonjour monsieur, ça va? Ah ça va. Tu viens de l'Angola? Oui. C'était qui? L'actuel président. OK. Mokili oyo destiné ya moto. OK. Ezala maboko na nzamba. A tout les gars. Oti na Angola? Le bane ko solo. Era na Angola zo pela ngabi na yebiye. Nabi Wazolo va profiter à créer relation. Moi, que ça y est. Oh là là. Tout ça là, na yé voyage. Banan Gilles, t'es na G20. Bisobe balé, et Chikamoko, te lali, te ronflé. Oh là là. La destinée prophétique. Oh c'est un homme dans la destinée de Dieu. C'est très profond. Que Dieu le bénisse. Alors, tant qu'on a pouvoir, il a délié la nation. Et quand il y a côté qui a pouvoir, la situation était le pays, c'était impossible. Sans acte wana, il serait mort. Sans acte wana, la RDC sera brillée. Parce que l'ennemi avait détruit cette nation-là. La nation n'existait plus. L'ennemi avait bâti trop de la RDC. Vous voyez ça? Mais acte Liboso, il a dédié la nation à Dieu. Tout était miné. Les services nous sont minés. Et qu'on l'a manqué dans le temps, on soit comme pourquoi? Il faut qu'on s'aime. Parce que la mort était à côté de lui. Mais à cause de l'acte de Yassala, aujourd'hui, les résultats sont là. Maintenant, le deuxième acte, les actes Oyo, et autour de Salama, il y a investiture, il y a évêque général et Égypte. Ça, c'est sérieux. Mais papa, pardon, papa. Oui. Mais pour voir en gros, on a tout le monde, il y a papa Albert Kakienza, il n'y a pas à. Na ligna ko bawana na ligna ko bawana équipe nyo so na tika na ligna ko mama oui na ligna ko bawana oui. Alors pourquoi nazo kumisa nzambe? Parce que le diable, sachant que la RDC est une nation prophétique qui a la destinée pour le salut des nations, oui, abounisaka côté évangile, abounisaka la bonne nouvelle, oui, et a utilisé des paramètres a utilisé des étrangers pour s'installer dans la RDC. Et ce qui est grave, a utilisé même des chefs religieux, l'église catholique. Tu peux imaginer l'église catholique. Ils ont table le pas d'ennemis à Mboka ou pas que vraiment avec les protestants. Vraiment. Bon, moi, je ne suis pas étonné parce que les ont des chefs religieux pour moi. L'église au Seigneur défendre le peuple, il y a des gens qui ont trahi pour avoir un bon. Mais ça va mériter qu'ils en prison. Il faut louer Dieu pour la prédence actuellement. Pour ceux qui ont prédent qui a un cœur chaud, mais ils vont en prison. Ils vont mériter. Maintenant, deuxièmement, l'église de réveil. Il y a toujours eu des conflits, des mésententes. Je salue l'archevêque général Albert Kankez. Ok. Mon archevêque général Kankez. Oui. Tous en avez Kombo Moko, tous en avez Age Moko. Ah oui. Albert Mibale, Naba Kombo Moko, Age Moko. Je te salue. Merci beaucoup. Il a travaillé.
L'évangéliste qui s'amène à Kibila, ils ont travaillé. Mais combat, toujours combat. Conflit, le général Soni, tout le monde a travaillé. Mais et ceux qui étaient là, il n'y avait pas l'unité. Il n'y avait pas l'entente. Oui. Il y a des gens, lobby, on a une cérémonie. La lobby Ebenezer. La lobby gloire à Dieu. Les gens pour la première fois. Et hier, j'ai trouvé que toute l'équipe que je connais, staff, Bamitou, Bazalakiwan. Et je crois que ça doit être un empêchement. Empêchement. Bateau Bazalaki empêché tes Zalaka évangélique qui s'amène à mon qui était. Que je le salue parce que évangélique qui s'amène là, c'est mon ami d'enfance. Ah oui. Il y a mon ami d'enfance, donc vous passez vie ensemble. Oui. Moutoussou dans mon pété, général Soni, et fait l'empêchement. Mais je vous dis que. Oui, je crois, c'est dans le Talibi Azalaki. Même 2-3 Bankoua que vous allez ça empêchement. Mais ce que j'ai trouvé, tout le monde était là. Et ça, c'est la victoire. Ça, c'est la délivrance. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob bénit la RDC. Amen. Voilà le message. Et qui est l'évêque Eziba Ayamab? C'est un homme de Dieu que je connais depuis des années. Activité, oui. Activité à Soukatosala, ensemble avant Angola, c'était campagne Mon Angile Sainte-Thérèse. Ils allaient organiser un pasteur mogo américain, comme on a eu John Ronex. Qui est John Ronex? C'est le visionnaire de l'église de Chapelle de Victoire. Ah oui. Aux Angile. Oui. Et c'est apôtre Alpha Lochimaza. Ah oui. Église de Zalaki dans Massina quartier 1. Et Rwanda Alpha Lochimaza Nazaki pasteur. Nazaki interprète. Alors, Moutasaki pasteur qu'on a comme Antonio Gould, noir américain moko. L'autant y a que Nzama Tomulu, apôtre Alpha Lochima, que je salue, que Dieu bénisse sa vie. Maintenant, action sur tout ça là, on a John Ronex, l'action on a Nazaki na commission de musique, qui examine l'intercession, et c'est le protocole, général sonné publicité. Tant aussi ces actions on a, les jours suivants, et l'année qui lundi dans il fallait tout écouter dans la salle des eaux. Na Gombe, pour ça la balance. Maman vérité. Et ça mon colonne na mon prophète Mies. OK. Mon colonne biso todo ça la balance ya campagne ya John Ronex. Wana kutu mamangola na nte. Yoka. Mon colonne attend to ça la balance na to moni jeune mo ga bibi et tout niké. Oui. Alobi ngai naza angolais nazo ke nangola nazo mo namboko. Bo samela ko ngai. Le prophète Mies akota na katu ça. OK. Voilà des années 80, 90. Bah, 90, 87, 89. Jour où on est mon prophète Mies. Tout ça, mais là, c'est le prophète Mies. Voilà l'histoire va changer en côté. OK. Alors, c'est-à-dire que c'est un homme de Dieu. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Na bato bazalagati. Na ko cité ba komote mais bilongi na mona ki lobby. Na zo pesa bino mbote, na zo banza basala pour moi. L'archevêque Eziba Mampia, un homme très doux. Très bien, très bien. Imagine que ezana babilombe bazala ki lobby wana. Bazali ingérable. Ngana moni wana na moni penza évêque Pascal Moko. Na moni penza apôtre Léopold Moto. Na moni ba walesa. Na moni ngabi papa tambuluko ki azokota. Tambuluko ki soki pembe ngabi nzoto malili. Ngabi waouh. Waouh. Pour la première fois. Pour la première fois. Et là, le Congo est sauvé. Amen. Et je prie que ce modèle-là est à Wanango. Ok, merci beaucoup. Tokoma wana makambo ezebele. Poto cité na biso na sujet oyo papa. Message ni noko pesa et pas ya archevêque Eziba Mampia. Il y a ça déjà c'est aponama na Nzambe. Aponama na Nzambe ezana eloko mo alobaki butu mo yangana lale kama boli. Alobi nini? Abi institution na biso ezali apona ko sauver mboka na biso. Amen. Et la seule façon de sauver la RDC ezaka organisation wana. Pour ba catholique déjà baza ba ennemi à peuple. Ah oui. Bango bazo tambola ko collaborer na ba ennemi ko bateka mboka. Ba protestant pe ndenge moko. Base espoir à tout ce que tu as libre église. Alobi biso tozali pour sauver notre peuple et pour collaborer avec notre président. OK. Et ça c'est terrible. Ça c'est formidable. Et moi je suis sûr que le glu de réveil en Kinshasa est comme plus fort que les catholiques et comme plus fort que les protestants parce qu'ils ont le souci du peuple et de soutenir le chef.
Que Dieu bénisse cette vision Bazana. Merci beaucoup Nzambe apambola vision o bazanango na kansa message eleki malamu na bandeko nyonso bozolanda biso sur l'événement ya l'archevêque Iziba Yamampia avec beaucoup de respect bagro salutation papa message ke isiko papa toza na kati ya mboka na biso ya Angola na kati ya Angola tomoni eza na ba régressado tolo ba serviteur de Dieu au baza ba régressado bozui ba formation na Congo bo bandi vie chrétien na Congo lelo pe boye na kati Angola bo s'imposa bo vandisi évangile na kati ya mboka na biso ya Angola événement o esalami na Congo RDC est-ce que un jour ekoki ko sala mapepo aboze belé na okakuna o azatata o pe koto azatata o pe koto azatata donc tellement ba tata baza ebelé et loko esalami na Congo RDC un jour ekoki ko arriver pe ça na biso na Angola bon na RDC salami ezalaki ko salamate salami les natanga ki texte nga que Dieu est le maître temps des circonstances David alobaki boye kaka nzambe wana azalaki na ngali boso ba us ba lion kozala pe il est le même hier éternellement moi je crois que quand le même Dieu là parce que RDC outi musika olobe loko moke e outi ba donc to matato kite outi musika ba conflit le pa ya boye elega ki pa ya archevêque général Kakeza et qui est pas dodo et qui est boye et qui est boye mais les loba nyonso parce que c'est le temps de Dieu chaque chose à son temps. Nzambe asala kana France te, asala kana retard te, mais il fait les choses au temps convenable. Et ce temps convenable va arriver en Angola. Parce qu'en Angola, il y a un désordre organisé. Merci papa to koma wana. Obi ke Congo pe ba conflit ezalaki mais conflit ya Congo comme si bazalika na pouvoir ya que tenga ana zamba ndi mebele donc ezaka ko encercler l'évangile donc muto obeta tolo kengai ku koto na nga batebele ba bongola mitema koto na nga miracle salama mais eza na différence na conflit wana na oboza na Angola conflit na bino ya Angola ezaka kenga na leki na bandako nga na voyage aka mingi nga kutu na somba mapango ebele nga na lata kitoko koleka bino nyonso ozomona te que ça difficile même si nzamba za mettre ya temps ya circonstance conflit angolais et le conflit angolais caractéristique c'est la bassesse parce que biso toza na niveau mo ba 20 gloire toza na niveau ba 20 gloire et ce niveau là Congo ba sima leka la raison pour laquelle la plupart na biso to ça ba bêtise belé to ça ba tapage mais on monite que c'est impossible pour réaliser un jour et loko esami na Congo et qu'on soit temps parce que même Congo peut être comme bon 18 ans comme le Congo eza et outi pe musika mais bango bakomi pour le lona Congo imagine investiture wana la première ministre était là en représentation personnelle du président la Congo l'église de réveil ba comme à niveau que le président est dans le main des églises de réveil c'est un fait spirituel confirmé il y a apôtre Roland Dallot que je salue qui va à l'église chaque jour qui fléchit les genoux. C'est quelqu'un qui est encadré par l'église, mais à niveau de à cause de la bassesse de l'État a en considération. À considérer que notre papa, au moins le Congo est outil musika et commis. Mais Congo, tout le monde a déjà que, basali déjà, Général Sonika Fouta, basali déjà, Izemi Nagibila, basali déjà, Albert Kakenza. Mais bino abo kokate ko réunir à tamoa rassemblement moko ya ba serviteur. Ah papa. Moi, je te dis, je donne ma main au Congo. Na ba conflit au bozana ngo belé belo. Je sais comment était la température. Je sais. Na yibi bango moko mo ne bazana. Mais nzambe na bomo. Oyo asimba mete mabaka. C'est un problème de maturité. C'est un problème de maturité. C'est un problème de maturité. Alors, problème na biso, c'est un basseste. 20 gloire. Imagine que dans le Congo, pour établir évêque et Yéziba, c'est tout le monde, donc l'État, l'église, partout. Mais pas dans un niveau, il y a autoproclamation. Moutalamu qui a laissé. Moutalamu qui m'a laissé. Il y a manipuler. C'est ça. Le problème est ça. Le problème est le niveau.
chacun a ses fanatiques. Son problème est que bino non so batata donc course au pouvoir nga tata. Donc mutunyo sazo mona ke nga pena siko ba biloko bongo eza moi passe. Un jour biso pe donc comme niveau acte bango basala na Congo un jour biso ça. Ok, Ntsamba Zoloku Musoki Bisope en Angola to sala ngolo akumama pour cette affaire nous concerne. Maman vérité oyaza avant di mopandi na notre papa le docteur Lunama Alberto. Alors cette affaire nous concerne pe po yé azo faire part na katia corps du Christ. Donc ba vérité oto loba awa ezate ke mopagano moko avandi na kiti po aloba contre ba serviteur. Tozo faire part bisonyon sopo vraiment et ça la rapasi et je sois makasi ba réalité o eza que c'est passé na kati ya église corps du Christ na kati ya Angola. Merci beaucoup papa to sauter na biso étape oyo toza na sujet moko ezo circuler na réseaux sociaux eza pe na batu babenga inga comme état molobeli ya lingomba attaché de presse ya na kati ya corps du Christ tozo tela ngona ba réseaux sociaux balobi batata poto na kati ya corps du Christ et outé pas bino mo ba papa o bomi bengi ba leader balobi loko ezo sala matro dernièrement tolandaka des années où eleki deki kuna notre papa mon grand frère na benga ke ya Matou Samuel vraiment ba respect ebele bolimbisa pona tangi kombo autaka kozala sanctionné et pas ya notre papa Patrice Ngoyi Musoko na punition par rapport à Barimer moko ebimaka mais to moniteur to lali to lamuki évêque Mukuna Pascal abengi papa Matou Samuel na bureau alobi na longoli yango donc ezelo comme même na ngambo ba païen eza soni mais ba bata entre bango na bango donc des ba païen ba bango na bango ba wela kanini kibokondi donc l'un des papas a pesi punition l'un des papas lobi na longoli yango siko et ça pe na message on a besoin circuler ba besoin na papa moko parmi ba papa autaki Angola awa akendaki kolongola punition sanction oyo papa na biso Léopold Mutombo le chandelier ministère à main autaki kopesa epa ya papa Didier mais balobi l'un ya bino batata na kati ya mboka Angola akendaki Congo RDC alobi kenga na pambolio na longoli malédiction na oki ko expliquer na bato bazolanda biso nini par rapport ya sujet wana ça sujet moko complexe mais ce qui est vrai selon la Bible moi azala jamais na raison liboso papa amen la Bible c'est ça o biso no doté oui parce que biso nyonso to batata moko na mona biso azana bana na simile oui donc muto azanga bana azate amen alors il y a toujours eu des comportements ya bana mais dans la loi de Dieu moi na atika kozwa un jour raison liboso papa je vais donner l'exemple à Noé alango masanga atika le motaka bana na yeba divisé en deux blocs mususu bayeba couvrir ye mususu ayeba bani koseka mais eloko mwana azoseka azana raison na ye po tata azako langa masanga za motakala na bo moto azana raison mais kaka tata na nasia masanga na motakala na ko na kuicho na amodire mwana ya Jacob Ruben akushaki na mwasi ya Jacob amodire amen na Esaïe na Genèse 49 Jacob alobi venez et je vous dirai ce qui va arriver abengi Ruben abi lokolo lala kina mwasi nanga vina yo ko sala lokola roseau eza loko ezanga stabilité et alobi je vais dire à chacun ce qui va arriver dans sa vie alors eza ba réalité mo complexe lokola tozana sujet to kolobela pe oyo mikolo eza na top oui l'écriture est plus inspirée que la parole l'inspiration est plus grand et plus fort que les écrits la parole oui peut-être il y a monezo fonctionner mikolo oui eza sujet to kolobela lobby OK alors c'est pour dire que c'est complexe mais ce qui est vrai réalité c'est ça là dites ça que moi azalaka na raison pour ça papa ça c'est un. Et puis nous avons plusieurs sortes de malédictions dans la Bible. Admissible. Par exemple, malédiction Josué.
amodisaki mai ya Jéricho. Amodisaki mai. Alors, Moussal Moussoupa yé, alongoli yango. Mais ezana ba malédiction mosusu moya kosima ngo ezate. Ezosenga ka fozonga pa. Ozonga na source. Na pesa na resaka Joshua na amodisaki ville ya Jéricho. Alobi moto akotonga Jéricho, mwana na alibuso akufa. Tanga kosisa mwana suka. OK. Moto mope ayaki atongi esalami. Donc ezana makambo mosusu surtout etale mwana na papa un bon conseil to kopesa ça pour conseiller mwana akene ko kita ipa ya papa. Asenga. Et puis pour senga pas papa asala nini alimbisa. Parce que la Bible dit le pardon est une puissance qui libère. Je vais donner un témoignage. Témoignage nanga ezali entre Kiziamina na Tamuloko. OK. Kiziamina aza ami d'enfance nanga aza fils apôtre Tamuloko. Il y a eu une fois ici en Angola, nous avons organisé, moi j'étais le président, vice-président Zaki révérend Mawete, deuxième vice Zaki apôtre Paulo. Nous avons organisé la grande croisade dans l'histoire avec l'apôtre Tamuloko. Donc depuis Angola et Salamat, Tilelo, croisade à bon Salamat. Dans la vie apôtre Tamuloko, action bon fait Salamat. Action wana, matin ils ont 15h, na 10h so que na salle place. Plein bateau, c'est que ça 10h plein. Oui. Mais monter à 15h. To chaka ba motard, on me monter. Mboki ninganaki. Et c'est la plus grande histoire. Dernièrement na qui invitation ya TPA, télévision nationale. Baye comment nga ba tourner que est-ce que na ko permettre tout ça la documentaire. Ya croisade on. Ba nommer un phénomène Tamuloko. Donc baso be un phénomène parce que na histoire à mboka. Nana ibo lo ba ça mat. Alors ngana ibisa ba ngo boti na raisonner, na réfléchir. Nazana souvenir la croisade. Et même mambo mon appelle ça lo croisade. OK, wana siko maintenant souvenir évangéliste Kiziamina. Nazo wana kiza. Souvenir nga ezani. Apôtre tanga yaki akena ko mona prophète Miezi. Miezi ayibisi abi na groupe na biso mutazana to wana eza docteur Luna. A begging abi aider prophète akepoto. Entre-temps biso zaki na programme depuis poto na prophète pour te faire venir l'évangile Kiziamina. To yebisi abi bon problème za te bo edenga camarade bino tango ya bossa. Alors prophète aké yebisi nga aider. Ngana kena to lali na apôtre Tamuloko mbeto biso mibali pour transmettre nga futisio. Alors na la mo ka nga bi problème ezati. Na su téléphone na bengi révérend Mawete na bengi apôtre Paulo. Neto organiser. Oui. Alors tant action eleki eningisi mokili ba ennemi o bazaki compte action ya apôtre bake ko funda ye bake ko accuser na ba service à l'état bakanga apôtre. Alors et comme ka panique et kota conflit. Conflit yeko koma ti ngada comme impliqué na kati prophète mieux impliqué na Kiziamina na kati. Alors mais ti ala ki conflit grave entre apôtre et évangile Kiziamina. Donc conflit ba yo anesu. Un jour ngana kena Kinshasa kibila yebisinga passer à la berto to kota moto. Na bito kena wa. Otoke. Ero na za député na ba soda na moto. Bubu to longwe makapai. Ah, biso to ke tinanga. Abi me to ke na otoke ko tala po. Yo zo ke no tala po te biso na ba abi to ke. Na solo ba liboso na nzamba. Apôtre azola nanga kibila azola. To komi pembeni apôtre azalo kola na mur kuna. Kibila atel besi mutuka. Ana bagarde ko. Afuka mi na mabele. Merci. Yes. Afukami abani ko tamula na mabele na enveloppe amonde na maboko. Voilà un fils. OK. Nana yoga nzoto malili donc député na enveloppe azoke na mabolo bagarde ko bazota. Kwa ke ne pas papa. Pour moi nazala da raison ne papa. Alors conseil na ngana zopesa na po wana eza que pasteur Didier Mayamba qui ne conseille pardon papa. Voilà. Papa. Voilà. Apôtre Libisamou. Papa zaka papa. Papa za papa bakokoza la papa leki papa kulutu mais papa azaka ka papa. Siko problème eza asu papa bala biso sa mande trop a na Angola. Na kini pe ko kina ngoko za la pobino nyonso boza awa toza ba régler ça do bo wuti nde kuna makamonge bandi kuna. Mais alors pourquoi boza mwana mutu ya bongoli mutema na se makolo mutu wana ezaka facilité. Ngana za a na Angola ba père ministère ba kokozala nazaki na kafufu na sambelaki boye père ministère. Nazalaki boye mentor nanga. Mais
wana sans oublier vérité makese aza mwana ya évêque Niati Omer Matona. Vérité makese aza mwana ya apôtre Boyeni Chiku. Batata na ngami bale bazaro tambola de père bango nde bakotisa biso semas. Na nzela ya berger Roger Makuta Tamba. Na pesi ba papa na ngambo te bisika bazali. Awa na ngola. Na kokolo bake naza na sama kola papa Lunama na bike papa na ngaye. Papa ozo sala continuité, papa na nga ministère mais vrai papa na nga za. Mais problème eza na bino awa. Bana nyonso bakoma ka bana bino. Pasteur moko uta za na papa na ye bakoma bana bino. Bo blessa mitema ya ba père ebele. So eloba makapenza te ke o père a ministère o mentor te papa na nga spirituel yeyo. Entre temps, eza na tata moko monela yo pasi quelque part. Tanga yoka bongo azolela. A defo kutu mwana ngo wana benga kata tata na yete. Eza kaka voyage Angola mte séparé bango. Tata wana jena pona ye azwa ten ko former a defo futa ba frère na ye na école théologique pour mwana wana tanga. Lelo za oza o ignorer vrai père na yo spirituel. Boko komisi tata mususu nde tata na yo a père na nga lelo ko consacrer nga to boyite. Papa nous a cause à musique à place au commis mais faut que autorisation il y a vrai père na yo ya wana o enseigner biso mais pourquoi bana nyonso ba komika ko nga père spirituel ba komo fuka me la bino ba komiko sanjo la bino même na place à Jésus Christ bango ba sur place wana pour na nini esa na mabongo papa za réponse bon ko za maturité na ngabu na biso ngayo na zoloba naza victime ana pota moko ça fait 25 ans les amis. Mais parenthèse elle bosso ezake biso nyonso toza batata. Eliko ba benga tata moto azana mwana. Donc bato nyonso yebi awo batata. Oui. Na ba Kinshasa batata c'est que moto na moto azana ba. Ana banana. Oyo mwana sale pa ya tata na ye ya yope ba osala. OK. Et mon côté akoba kat na biso ke nana azala victime ya rébellion abana. Oui. Maintenant, nga naza victime. Église on a banda ya liboso. Eza na petra. Bana église bana moko na tei bango réservé ko tanga komo ko aso na tangi angolais ko ninga. Angolais ko ninga. E ko pesa mubulu. Bana wana na tei bango ayambi Yesu na batisi bango. Na keke Kinshasa na bale si bango nzama pamoli ba OK nzama pamolo donc couple moko eyebani Angola maintenant loko l'église to banaki na esia ko foti et sala mineni tant nzama pamoli bana wana asome mapam wana zaki te na zaki na voyage na yo okuta ke parmi mapam asombi azu place mo boabi bo église ezala nan aw erreur église alaki esalaki etongi yete atongi église etongi communauté église mote communauté na biso nyoze donc première église à réveil to mama na ngula na pedangoli yango maintenant suba no ezani kaka bana wana na baninga na ye ba rebelle ba sale rébellion contre église force ezani pour église etongo mana lopa ona maintenant to ke ko mona papa moko parmi baninga na o ba histoire église ba ibi yango toke komona eron église aki na kati ya sira oyo passer nzuzi aza prena aki na sira parmi bato toke na ki sira to na nzuzi toko mona mutu kana mona zaki prophète Mies to moni ye prophète Mies ayebisi bana wana couple wana terrain eza ya bino l'église ya bino te OK alors bozana choix soit bolobi une église terrain na biso bo foto temps soit bolobi une église ça ni elongwa réponse ya couple on ezali toke ko raisonner to ozo toko ba kei mwasi na mobile ba ke ko yokana ke foto boto l'église yo kuma ya biso ba zongi le prophète Mies ba ke corrompre ale ba pesi bango mikana IPPD et comme église na compte IPPD tant les kamane bimi ngana kena ko longa prophète Mies na 6h du matin nana la mokite na la mosiye na lobi yo ozaki ancien bandi ya makala nga ancien bandi ya matin toza biso mi bale bitumba
na 6h so na kuma na ndako na paranga 6h na longongo na r ngabi loba kaka le lobo moko na biso makile fe atalinga lobi nanga na yebi oza na kanda biso toza bande mokolo kana ne ko sila to ko so na yuko nzoto malili na bibi na kena etikala bongo titi bake babeba ni na prophète bake ko zo mekana ya tsusi imagine kama église ototonga église ya communauté kaka batona bazaki ba juge ba komi ba ko l'église alors dernièrement ko sala que ngada siliki tanga yobe komi pa nzuna mutu na ngai pété na zu téléphone na bane ko menacer tous na téléphone na ndenge mona fingi na tomboke le ko la papa nzo ande azo ko enregistrer alors parmi maloba na nganga bi mais ngai prophète miezi aza ami nanga so que ça na ba sala nga bolam na vie moko eza prophète miezi muta memanga na poto mala liboso eza prophète OK bolam moto ko wanga na ngote mama ya bana na ye maman soit ala leke mwasi nanga OK nous sommes une famille nabi me comment makame ko komati na niveau et à cause moko tanga na ke poto prophète akutana ta moko difficile mwana mwa kenanke na poto akufaki et ko ina motu na ye l'histoire mwana ne kufaki ezala kende mokolo ngana zo comme na Italie na Rome prophète ayeko zwanga toketi na Naples bato ayo ke histoire oui toketi na Naples to lali na mbeto biso mi bana prophète oui maintenant kaka na butu wana ngana zolota ndoto nzama lobi na ngai nazozwa molimo ya mosale nanga mwana wakufaki gometu nisama OK na lamuki na bali kulela nazolela mbeto nazolela nzo ne prophète akona mokazo tala na leli ya zotala 5 heures na silisi atuni ngai zani habitala makam na solota na to sisi ko lela ko solota téléphone bengi hôpital bengi mwana na kufa oh là là c'est ça l'histoire parce que les gens se mettent dans les choses pas l'histoire té et makamane salaka donc il fallait que mutu ya prophète bien sekite ngana loba na nzambe soki prophète akufi na kamoyo senga na usale lusu oui alors ngara biso to sande dabi yo fozo na Afrique na nzoto ngana ke Bruxelles OK na tango wana docteur de casa laga na Hollande ngana bengi ngabi ngana zoya na Bruxelles mais to kutana na Paris poto so makambo yo zozo oui to kutana docteur de kana Paris OK woni zaka na banini ni wana na suko sana na kaka histoire de yangwa oui to kutana docteur de kato sololi donc makambo na zolba docteur de ka yebi prophète mieza yebi to sololi to tika bon loko les alaki les kamoyo muki prophète a sala 10 ans sauver de konabino sala 10 ans moya na nini za OK alors voilà ba relation biso toza nango et ça ba relation à famille et ça ba relation à famille alors c'est quelqu'un très bon et uti musika mais maintenant les kabona ta sala ngana to les kolo ya citation na prophète azwaki même na apôtre Nsingi to zo kanate parce que moi j'étais témoin les kamninga lika alors tant nazo to mo kana ndusi alobina yo mun makambino bosana prophète maintenant biso ngai na apôtre Nsingi zo kanate les kolo makamo mais c'est auto ko yoka donc boko mi biso la Hérode na Pilate mo wana Hérode na Pilate na komo yansi oh là là ndusi azu yango ake opesa prophète miezi parce que l'on a malobi ba sali complot na archive il faut pas bon lokola Hérode na alors prophète tanga yo abo sali somme ake na conférence mo malobi yango oh là là alobi un peu donc mukile ninga ngane nazabo ba jeune bali ngale soute oh là là famille ya prophète tomboka na parti ya poto ba bengi nga ba finga ba bengi Nsingi ba bengi mwasi Nsingi ba yibi makamona na mwasi na te ba sa ba innocent muta sali biso ngona nzusi mais papa bitikeza soni mais ba payen so ba yoki makambo boy vérité ne yango et kaka entre nous vérité ne yango ba réunion secret ba ko salama l'église à Roger Makama oh là là mosusu Roger Makama finga nga oh là là mais c'est quoi bozo wela nini ka c'est vérité yango bozo faire part de Makama ne leki ta Makama ne leki nazo pa mulanza me pona apôtre Zeka lata makamona Zeka nangi na mao passer ngini amen bité biso to bandeka papa ni penza ko sunga nzama pambola ba amen ozomo ngata na talebo
ngabite na bengi prophète pardon na zu message na komeli ngabi toza bande soki nga na agir mabe eza kala limbisanga ngape na limbisi yo na sengi bolimisi pa na ye na sengi bolimisi pa maman to moi si na ye mais batio ko répondre ngate zomo alors donc voilà un peu ba conflit oyo ezanga mutu mukila o biso toza bandeko toza les mêmes amis bami ya prophète bami nanga ya ye o ya Kinshasa muko musuki jamina tuninga bosiko ngai mutu ngosuka wa siko boye ko maso l'évangile examine na ye pa na yo côté na soka ke côté kuna moya ko iso biso alors yangona lokula o esalamaki lobby na Kinshasa eza signe maturité nga nazo senga nazo répéter na télévision na senga na prophète mies azande konanga nga na limbisi na bosani et puis nga pe na limbisi na senga bolimisi amen to zonga na bomoko amen ya même conflit ya epepeda eza na tinate bomoko ezala vraiment bomoko ezala mais bato nazo tia en garde eza nzuzi na roger po bango ba finganga alors ngai na sala bango eloko te bino batata soki déjà bongisi koti ben jure bango bazo salanga provocation na so nga nazo ngosi e ko pesa mabe po ba pick bill ba ko swaba big bull ebi mbwana pick bill ko so ko eza provocation mone so niati nyoka na mukila ako swa yo po yo niati donc mabe nini problème nini alors na sengi que na nyonso wana na batata nyonso Angola biso nyonso batata nyonso wanata nkomeza te Paolo Mies Nzingi Deka papa ngina mao Ezeka bato nyonso wana na sengi bolimbisi tozala bomoko tozongana IPPD ezonga bomoko parce que Yesu na yete à part évangile des autres biso mo pe to besoin to bika to bika pour tozala pour la lobby que je crains d'être rejeté après savoir prêcher aux autres. Vraiment. Biso mo peto bika et loko eleki na RDC et puis ça biso leso. Parce que ba conflit est grave. Tout le monde na ba télévision ne ba finga naki ba lobanaki mais le loba za bomo. Alors esprit wana ekita na Angola biso peto ko mabomoko. Merci beaucoup na ba téléspectateurs nyonso mama véritable baluki mo muke mupandi o bozo landa biso ezo pesa pasi nde na lobaki cette affaire nous concerne ezo sala pasi makasi na yoki na mawana mutema na message ya papa papa sali makambo Yesu alingaka bomoko na bomoko nde tokolonga eza na nzembo moko bayembi na Congo RDC na bomoko nde toke liboso na bomoko to conquérir na bomoko évangile na kati ya Angola et traverser ba frontière na bomoko Satan koyoka soni to ko enrichir le royaume des cieux to ko appauvrir royaume ya ténèbres. OK, merci beaucoup papa, message ekei na batata nyonso ba Rolanda biso vraiment message ekei. To ko kata boete to na sujet otrobaki nanu to conclure yango malamu te. Papa Lunama, est-ce que peut arriver un jour serviteur de Dieu moko auti et pas ya na IPPD ya 7 miracle et pas ya papa Archintingi na pesi papa mbote bisika zali na mama Ani auti kuna alongwe babebani na papa Archi aye awa yopo yebi kaza serviteur opesi epe espace opesi cher atea oyebisi ete nyonso ezaka accord du Christ yaka arosela nzambe yango nde point ngoto te koloba non seulement serviteur même ban tout tika bizalele wana mwana sale rebellion yo tata oyebi tata na ye aza moninga na yo bani ko yamba mwana bani ko encourage mabeni yangona pamela mwana wana so tata na ye mo atosi ete autosa yo pamela ye so se pas tata po biso nyo peto za batata osomo biso ezala mwana moko azalaki cameraman et pas ya pasteur Albertina mama B pas mama B na nazo profiter pour annoncer que na ba femme servante Angola nazo témoigner que bao baza ba doyen nakala numéro 1 eza mama B numéro 2 ezali pasteur Aninti wana ezali ba doyen bato yo bani babani na biso musala alors mwana nazaki pa mama B soki eleka ki ndeni aye pa na ngala butu oh non tela mama asala gabi kuna yo na kabulanga na mama B voilà
C'est ça l'attitude, c'est voilà. Mais biso le l'autre, comment coûte ozo qui n'a pas intoxiqué ban. Et na nyozo zo la na nyozo ba peso mike. OK. C'est ça ridicule. C'est ça ridicule. Moi nazo finga tata na so rebelle contre église na nga petra ngo. Donc ka ba ninga na nga ba comme ça ba moya. Vraiment. Et ça là. Vraiment. Et ça là. Mais la plupart bana ngo pa ata ba ya wana ba pesa bango beloge. Suka ba kima pe kaka. Oh ba sala kuna ba sala pe kaka. Suka tata na yo ba sala mieux. Tata na yo mo ato si yete. Bon ato ça. Alors tous en habitude moi na sala mabe zongi ça y pas melai. Ah. Wana Congo RDC zaka bongo na ebité lelo so échange. À l'époque biso zaka bongo longo ke église ba tunio nano sali nini kuna. Oh te logo te po mutazo lukas ko se sauvegarde mi pesa ba raison. Okazonga kuna pa tata na OK esenga pardon. Ba yambote. Atoza na ba talent ndenge nini ozana ba don ya ndenge nini o prophétisera ti kata michopa muto mona ngo ba yambote ozonga pa tata. Ba pesi au conseil kene ko senga papa no bolimbisi. Yango pe conseil kana zo pesa Didier Mayamba zonge pa papa apôtre le Paul Mutombo zonge pa na ye papa za na torte. Est-ce que papa le Paul la bolimbisi sous na action na apôtre azoyo kanga alimisa te. Wani bakisa ki sous kanda o. Non, moi je le connais, c'est un homme qui a un grand cœur. C'est un père. Eh bien, le père. Père, ça veut dire un grand cœur. Moi, na soubla ka papa, papa soubla moi na te. Papa comme même moi na soubla papa. Mais papa ko le batte bon, na soubla. Et lui ko le batte que papa azange loka ko soubla. OK. Ti azana. Soki tata salongo bima malédiction à maudire, voilà. C'est ça être un père. Voilà. Soki asala ngo lelo. Soki pe azana besoin que na futa tike na kina accompagner na okeni. OK. Apôtre c'est un père. Awo ya mayete point. Mais soki papa Léopold Mutombo, supposons que alimbisi moane, mais envers père l'un parmi bino, l'amour supporte tout, l'amour couvre mes filles de péché. Amen. Amen. Nali kaka caméra na elongia papa Josué, papa apesa no message mo pa papa Léopold Mutombo par rapport ya CGO. Message ezati asoyo kanga. Apôtre asoyo. Tom soko supplier pardon. Non, supplier pas supplier à moi na moké, ba supplier nazo c'est un père, azo kama kama nazo. To yebani. Mokolo moko ayakawa. Ayako consacrer bana na ye. Ana l'église na ya. Oui. Zana mwana na ye moko comme dauphin. Waza président ba poule ya Petrango. Ah oui. Abengi révérend Mawete na consécration. Asala lokola Jean Yesu asala kina entre Jean et Marie. Aïbisi dauphin mwana tala ba papa na. Ba papa mwana na bi. Ngai na Mawete. C'est ça la maturité d'un père. Mais na gozo attente azo kanga il n'a rien. Kati na biso mutazanga ba blessure zake. Nana azo ba choc. Jésus kutu ba finga e. Na te na ba papa yo yebi awo. Mawete azana ba blessure. C'est un blessé de guerre. Ntingi, Ngina, Zeka, Lunam, nan Kule. Bato nyonso wana. Ba choc tozo ango. Yango na mosala nzamba bengi biso. Bon yeso ko die boko. Et ça, dans problème. Merci beaucoup, apôtre Koule Luke Bantoma, apôtre Bele Bisiko Lubango. On a posé na bino pour vivre longtemps. Pour bisono to atteindre ba niveau to linga to combattre ce que bino fo bozala kaka. OK, merci beaucoup papa to ke na biso vers la fin pour to chiter na moni. Eza bablo on to lobelité awa la prochaine to lobelango et kota na sujet il y a l'inspiration est plus fort que la parole. Wana kansa tozongela su papa poto lobela sujet wana. Ngana zozela sujet wana l'inspiration plus fort que les écritures. Nazo senga salango publicité fixée. Oui. Je veux m'adresser dans le monde. Donc m'adresser dans Maïkala Maïté, donc m'adresser dans le Fokoté, mais je veux m'adresser à l'église. Corps du Christ. Parce que le fondement, Somme 11 verset 3 lobby, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Apôtre Paul lobby, j'ai posé des fondements comme un architecte. Amen. Que personne ne peut poser un autre. Et ça c'est le fondement. C'est le diable. Vous savez combien maintenant kundima bateau et ningani na monde. Combien maintenant église de Yesu ça ko ningani. Kaka na déclaration. Alors je vous promets que je vais répondre à ça. OK.
Merci beaucoup Nabalandinion, c'est VMAK Production, VMAK TV. Où ils ont un niveau international de sur tous les 5 continents, en Amérique, Asie, Océanie, Afrique, Europe. Déjà, le but aussi qui va briefing, il y a publication d'affiches. Na moni mboka eza ya koninga na bato bazobenga mama vérité tozozela, mama vérité tozozela. Na saluer bandeko nyonso babenga nga lobi bolza tellement ebele moyen na cité bakombo na bino awa ezate. Nazo saluer partenaire ya VMAK TV, Ricardo, papa na Ricardio, wana molongani ya Fanny Nifa, les grands déclarants na kati ya Angola, précisément na Luanda. Ricardo, ya yo yango ba grosse salutation, merci pour l'appui na yo, soutien na yo, na VMAK TV, vraiment nzambe alola apambola yo. Sans oublier les bishops Jonas Bedel, Diego Lukau, en direct de Belgique. Papa, merci pour notre soutien na yo. Nakati ya musala ya VMAK TV, ba ordinateur otindaki et komaki mama vérité zwaki. Merci beaucoup papa pour notre soutien. Na bosanité Mbutambila Machakado, autrement dit cheval en direct d'Europe, Pambote Bele. Yaya Bisiko Zali, Nzambe Amonayo, ba ordinateur pe otindaki pona musala ya VMAK TV et komaki. Tika Nzambe alola apambola bino nyonso otie mega na yo kaka polanda émission oyo tozalaki na papa na biso aza l'un parmi ba père ya église de réveil na kati ya Angola, notre papa le docteur Lunama Alberto autrement dit coach. Nzambe alola apambola bino nyonso. Maman vérité Makese Niki 4 fois maman, je salue mes enfants bisika bazali Nzambe alola amona bino. Lilo basuka eza papa pona lelo mot de la fin. Namoni mama za mpandi azotala biso azo mériter mbote ekesa malamu mingi pe na église mobimba ya Tirano pe na école mobimba. OK, nazo ko pesa mbote na leader nyos ya église na monde Kinshasa, Angola, Europe, ba mina biso. Mission na biso ezala na molai. Mbote na bana ya communauté ya église Tirano. Mbote na ba étudiant pe ancien étudiant à école internationale d'évaluation. Mbote na chef na ngai révérend El Nathan Nyamoke. Mbote na papa na biso monseigneur Nyamoke oya formanga oya komisanga na zalelo et mbote na ba konzi ya mboka. Konzi ya mboka ya Angola, mbote na ba konzi ya mboka ya RDC. Tundimi que année 2026 ezali année ya bonne nouvelle, année ya miracle à la fois au nom de Jésus. Donc la bonne nouvelle est belle, miracle salama nyonso na komona Yesu. Et déjà tozo ko pesa déjà flash na biso pour l'émission de Rolanda. Mutu nyonso atanga déjà na Acte chapitre 4 verset 12. La version déjà dans l'article biso Bible le dit que il n'y a de salut en aucun autre. Parce qu'il n'y a pas un nom parmi les hommes qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, sauf le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun nom parmi les hommes qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, sauf le nom de Jésus. Et je vais parler en détail, en long, sur l'inspiration est-il plus fort que l'écriture. Okay. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Mon papa Boene Chiku, tata o amoni langa pasi. Wana na l'époque na 90, maman vérité zaki vraiment petite. Papa wana nyo kwa mapona nga abokolanga koleka tata o abotanga na nzoto na tanga. Grâce à Dieu, à travers mon papa Boene Chiku, Nanzela ya Berger Roger Makuta Tamba pe à son âme. Na bosanité, mon papa Niati Omer Matona en direct de la RDC Congo démocratique na église nanga mobimba EGA. Viens voir batata nanga nyonso ipanda loende papa ngombe seke papa nanga nyonso vraiment nzambe ya lola akoba na kosala bino
Bolamu, Pasteur Lutonadio, Oyazo Kamba, EGA, viens voir, Nabumbu, Nakindinga, Mbotebele, Berger Mafuta, Berger Sami, Tonio Kwamina Bino Bashege, ya Yesu Bafazer, Nzambe ya Lola, a Salabino Bolamu, Tokomina Biso, presque na fin, wana, Tozo Chite, Nasima Kamera, Josué, Bwaka Biso, Tokwea, à suivre.